bato batika baye kozwa mutuka wana batala bato balemba na kati kanga bango piku comme transport kaka. Donc vraiment ils passe tant kuna bazo juger bazo kanga bango opération et so continuer kaka bato baketika bango na kindasani kaka mukolelo basambisa bato kuna bango basala opération na bango bazala ba drogue na bango biloko badrogaka ale badrogue bango tant badrogue bango sikoyo tambusi bango bamoni ke mpona koleka bango ti koleka maluku bamoni ke no tokokoka te na ndenge bavie eza clair bake kodrogue bango balongo bakiti nyonso nde balalisi bango oyoke kame eza vide balalisi bango nde babandi kotambola mais eloko edérangeaki ebikisaki bango kote ya begatef na masina embouteillage ntango bakomi na embouteillage wana sikoyo mibale conscience ebandi kozonga batala boye balalisi bango na mutuka epolika awa toza mpenza mpe place ya bien te na mabulembo na bango wana bamei koseleve babandi koganga baleve biso wana bazobetela bavitre me bato batieka baye kozwa mutuka wana batala bato balemba na kati kanga bango piku comme transport kaka. Donc vraiment eza passe ntango kuna bazojuge bazokanga bango baopération ezocontinue kaka balongolaki eza magistrat ye nde moto azokopesaka bango liberté bakangi ye bazokolibere bango staff wana clique wana bamagistrat baza na kati nde balongolaki magistrat. Alors bato oyo bato à cage pour avoir accordé la liberté provisoire à un kidnappeur récidiviste, l'auditeur de garnison de Kinshasa Gombe et un magistrat, un de ces magistrats balongoli bango par l'auditeur général des forces armées de la RDC. Akage a félicité Papa wana auditeur général des forces armées on a décision wana asili kozwa. En tout cas mbote na bino balandi pe bisika nyoso bozwami kaka ya momesano José Matuvangwa mwana manyanga ne osali na bino mundu na bino communicateur wa kupanza kasanga mboka lelo to supoto talisa dans les 5 continents dans le monde entier makambozo le kanakati ya mboka ya République démocratique du Congo parce que les années masolo mboka beta maka en tout cas de partout vous êtes na ebike bozala ka soifé ya koyeba nini ezoli kanakati ya mboka na biso ndenge kaka na parlement de bubu kwa mutaya kana ndambu na ye oyo asili kozwa kuna ipa mutu wana bozundambu kuna mutu wana bozundambu tango kosangisa bozala mwa iloko ya makambo ezoli kanakati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Quand vous avez la carte, il y a un base de la voie céleste. La voie céleste, le mot de la famille n'est papa Alvin Béa. Ah, nous sommes au conseil que vraiment je suis reconnaissant. Zambé Bakoba, tu n'as pas coupé en bonayo. Et la cause en gâté, la coyoba, qu'on informer. Surtout la bande de code à Bisika et à Musika, maman y a résidé aux eaux à la carte. Eh, bah ça rappelle la pose ça, ça n'a pas puis à forage. Ah, là-bas, un fait bamaluku bakimbanseke même ba côté lususu pe ya selemba ubumbu bama eza peza pasi balingi basala bango ma ya forage oyo monsieur moko be azaka na posa ko sala ngome ayebaka te même na ko contacter association moko asibel moko azaka na posa sala ngo quelque part na maluku to na ntsele mais ayebaka te même na ko contacter pour na sala ngo en tout cas solution zwami nango oyo alingi na kimbanseke na maluku na soki na masina même quelque part kama ils a passe plus balinga kabata ba forage bâtiment na mabulu na bango mama mai eau de qualité baïda na ko contacter ngai na kotia bango en contact na batu oyo bakoko sala musala wana ba ye sur terrain de partout boko benga bango ata na plateau bakoya ata ko to na mbankana bakoya bako installer bako sala musala wana ya kotia forage en tout cas bisika nyonso bozali bandiko bazala mbongo ba particulier wana mbongo na yo sika moko zali olingi ozwa forage mai de qualité basala forage batu ba technicien ba expert bazali pona kosala musala wana mbongo loka ezala ko kuya moko mke mbongo moko mke kaka tokoyoka na contacter ngai benga na numéro na kopesa na suka émission mais tokobeta masolo na ko orienter na kile droit ba kosala musala wana ba équipe mobile bakotambola na bisika nyonso kobengisa bango bakoyana bango. Merci beaucoup tokote mara moko na masolo mokolo oyo tokobeta nani masolo mo ba rappel ya ba actualité elekaki na mokolo lobi a journaux Paris na matin ya lobi na mokolo lelo pe tokobeta lelo ni dédicalement
aselaki kobengisa Joseph Kabila kaka lolenga azokobengisa ba leader de la opposition ye mpe asili kobengisa Joseph Kabila mpe pa kokambaka parti kala mingi te tokaki asalisaki ba réunion epai ya ba acolyte na ye bamembre na ye c'est pour raison esengi mpe papa Kabila ayeba mpe makanisi ya papa Kabila mais en tout cas Ferdinand Kambere asili korépliquer à sec epai ya Kadima tokoyoka na kati ya émission ya mokolo yo ndenge nini baprésumé auteur ya baenlèvement bakidnapper na kati ya Kisasa basili kokota déjà na baaudience na bango kuna na Gombe tribunal de grande instance ya Kinshasa Gombe nde basilaki kobanda jugement na bango makamba somo barévélation ya somo tokoyoka donc bamagistrat oyo bazalaka kaka complice na kati ya réseau ya koliberaka bapeto bayosala mabe sanction déjà epesanaki mibale déjà baza hors sujet or baza hors d'état de nuire alors réaction ebele de partout mpe ezali mpona baaction wana mpona badécision wana en tout cas salué par la communauté congolaise na kati ya mboka mpe na diaspora en tout cas rumeur na baréseaux sociaux ebimi ezotambola na baauteur oyo bazokotinda bapeti wana balobi bokokanga bapeti wana mais tant que vous n'avez pas encore mis la main sur les auteurs la chose continuera mpe bana biso bakozala kaka exposé. Alors la chose d'abord à faire c'est combattre la maladie, combattre la cause parce que kokanaba voilà c'est seulement combattre les symptômes mais c'est une chose que nous combattre pour ça cause agent causal et bazo entraîner alors de la wana ndenge batu oyo hôpital oyo babengi HJ nde basili koloba obibisa moi bacommuniquer na bango ke oyo nyonso azoloba na ntina na bango ke bango baza impliqué na makambo wana en tout cas bakoporte la justice celui qui se gratte à l'égal tokobeta lisolongo kuna Constant Ndima azwaki mabia ya bambulance tokobeta yango masolo nani moto apesaki yango mpe encouragement ya papa Constant Ndima mpona moto asala acte wana eza ndenge nini. Merci beaucoup toza awa na kati ya yoka base la voix céleste. Merci beaucoup mbote na ngai na ndeko na nsima caméra John Maboko Dende mosala kitoko baimage kitoko na remercier vraiment makasi ntango na peuple congolais diaspora to baa na kati ya mboka bakotalaka bilili oyo baimage oyo bakosepelaka omoni que vraiment là c'est très bien c'est mwana monyanga qui parle omoni que quelque part na rimi malamu te numéro la kopesa na nsima kuna bena ngai yebisanano fallait dire comme ça fallait makanisi eza mpenza clair te fallait koloba boye nde yango wana tokenda kose compléter makambo ebele oyo nde tobandela toza solengana te tozokola parce qu'il y a des conseillers à l'ombre basungaka biso na baconseil na bango comment il faut être il y a des gens qui nous soutiennent aussi à l'ombre batilinga $100 batilinga $50 bayo ovandi kaka mpona kocritiquer c'est pas combien chaque jour nous dépensons pour la méga kokota partout koluka ba information mais yo kaka bandi ko seka bandi ko no bandi n'importe quoi soutenez avec votre aide moi ordinateur pesant tout le monde manianga moi tablette tout le monde manianga surtout que futur député la poste ba soutenir la bureau et moyens financiers là auto matériel il y a beaucoup de rwandais dans le parlement qui ne font rien et tout ça la poste ba kende la deuxième mandat président Félix Tshisekedi il faut que bongisa penza. Il y a des choses qui se passent en tout cas insupportables. Même la carte gouvernement, même la carte de la police, la carte armée, il y a des choses insupportables que vraiment les députés vont faire comme ça. Donc c'est une côte à la droiture. Mais on a des députés incapables, responsables. C'est un président Félix Tshisekedi à l'Obaka. Comme si vous avez un dossier parlement, dossier parlement, il faut que je fasse des dossiers. Alors tolobelaki makambo ya réhabilitation ya Julie Ngungwa oyo baselaki kolongola na kati ya Tanganyika po azala gouverneur assemblée provinciale balongolaki mais en tout cas cour constitutionnelle aselaki kozongisa na place na ye bamona balobaki que l'île est sans effet motion ya défiance oyo bakotisa na kati ya assemblée provinciale ya Tanganyika banda le 8 mai 2023
en tout cas makambo wana esilaki cour constitutionnel azoyisi mama oyo na kati ya ngwendo na ye ya gouverneur ya Tanganyika ekoleka ndenge est-ce que bakoyokanaka bato babengani ye bakende kovanda est-ce qu'on va travailler ensemble entre le gouverneur et les députés en tout cas ezosala passe biloko ya ndenge wana il faut nanu bomema boyokani recyclage ezala mpe mosala ya gouverneur bagouverneur mpe vraiment bagestion na bango eza mpenza opaque mais parce que gouverneur aza na baparapluie na ye na niveau justice et ça dérange ntango badéputé provinciaux bakozwa mpe décision mpona boye ina ça dérange biloko ya ndenge wana avance na province eza mpena malamu te toyebisaki bino na bajournaux Paris un peu hier et avant-hier lelenge nini lamuka a rétropédalé aboyaki mpona be mpe ya koparticipe katre na polami mais toyebi te lisolo bino wapi en tout cas lamuka aza na ye sikoyo na makoki ya kopesa bacandidature na baniveau nyonso apart kaka présidentiel banda na ye moko Fayulu Madidi Martin ye mpe akopesa na national mais badevolaki te national akopesa na kisasa te na province mpona na bandundu na oyo ya mibamba muta bandundu toyebi nano te mais je crois que ekozalaka na kati ya fief na ye awa na kisasa. Donc Lamuka Fayulu décide de déposer des candidatures en attendant l'avis de la CENI sur les opérations de l'audit du fichier électoral. Voilà les déclarations à député. C'est quoi Lamuka. En tout cas, il y a des exemples de passe. Ados Ndombasi alobaki ne bien. En tout cas, qu'il est rectifié. Aboyaki abengi Ados Ndombasi comme complice. Comme il est manipulé, voter. Mais c'est quoi ton suivi? Ok, quand on a coupé sa candidature, quand on a donné à Ados Ndombasi, alors, la chef de la parti politique, bazangi écoute, il se voit kaka bango. La parti politique, on les a bango, personne ne peut lui dicter encore quelque chose. Kaka oyo azokanisa. Mais là aussi quoi? Obini zoba, obini tu peux prendre. Kaka oyo on ne peut pas participer. C'est comme Bakambu il n'a qui participer et ils ont une solution à aller se réduire. Alors on les a qui les opposés à la carte Congo. Toyebi biso nyonso ndenge mpe musitu abengamaki kuna mais musitu alobaki que en tout cas je ne compte pas participer aux élections au cas où Masisi Rutshuru et Maïlembe baebana kozala enrôlé soki te ye akoparticipe na baélection oyo te amoni que fichier électoral oyo eza mpenza corrompu na incomplet aselaki koexige epai ya kadima ke baparti oyo balongola mpona koyeba kosala bureau seni lokola Nouvel Élan ECD esengeli bazongola na kati ya bureau ya seni nde biloko wana nani Muzitu aselaki kodéclare Muzitu. Alors que sikoyo na makambo oyo ya Seniko la fois passée asalaki badéclaration ke ye aza na mposa kojouer rôle mpenza ya observateur na baannexion oyo ezoya mais à condition que baassure bagarantir ye ke baélection oyo ekozala mpenza transparent pe mise en place ya cadre moko tripartite ya concertation oyo ekosangisa société civile opposition na pouvoir basangana soki tripartite wana esalami te en tout cas ye akokoka kojouer rôle wana ya observateur électoral te na baélection ya 2023 donc fela mwa dialogue esalama ekosangisa bato misato wana pouvoir opposition na société civile mpe bagarantir ye transparence mpe audit ya fichier électoral esalama kaka na bamboka ya bapaya ya bamindele sinon ye akose retire na ye mpe bakoyeba kosala makambo ya observation électorale nga nalobaki ke akende na ye kutu moto atroublaki bato na kati ya 2018 ke senine napesi résultat te ye azopesa résultat donc ça trouble les gens que tirelo bato bandimelaka résultat ya seni te bato bakomaka kondimela résultat ya seniko on dirait que c'est la seniko qui est habilité ya kopesa résultat ya normal donc biloko wana mpo na ngai atika na ye kutu c'est bien kutu atika parce que c'était l'agent fauteur de trouble nde yango wana ok alors toyebaki susu ke seni papa kadima apekisaki bandeko oyo bawutaki na ministère ya intérieur ke bazala na kati ya babisika bandako oyo bazo recevoir badossier ya bacandidat député nationaux
le ministre intérieur asili kotinda bato na ye bazala mpe na kati ya babiro wana BRTC oyo bisika bazozwila bacandidature Denis Kadima ayoki barapport wana en tout cas ye alobi ke il interdit toute immixtion donc kokota ya bato ya ministère ya intérieur na kati ya baopération électorale et la CENI interdit formellement la présence des agents du ministère de l'Intérieur et de l'Intérieur dans les bureaux de réception de traitement de candidature. Le bureau Kwanande, Yangwana Kaz, Ouazali, Commission africaine, la supervision de l'élection, et alors il faut que fallait, président Félix Sekedi, alors Peter Kazadi, parce que à Zosa la penza déviation. On a un déploiement kaka, la carte de bureau, le traitement des candidatures, il y a des agents non autorisés, il y a la carte du ministère de l'Intérieur. En tout cas, nous avons dit que c'est la Commission africaine. Il y a des gens pour la Commission africaine, du monde congolais, pour confirmer que nous avons signé un agent indépendant. Moi, le ministère, il y a un gouvernement qui a séminaire dans la Cambouana. Ezate, wanane, papa, Peter Kazadi, à cela qui connaît déjà appel là. Pour déjà battu à case, on va condamner IDPS pour la colloquer IDPS doit sortir de son envoûtement. Voilà, basé dans envoûtement. Pour la possibilité, ça a dit qu'il y avait un sénateur congolais à la Belgique qui participait à la Parlement européen, papa Ladi Yangotikala. Mais à quelqu'un qui condamné les années à la communauté internationale. Il y a le que les sénateurs congolais révèlent dans le Parlement européen en Bruxelles que la communauté internationale finance Paul Kagame pour violer et tuer en RDC. Donc on a révélé que ce qui communauté internationale a occupé sa kaitumbu par la Rwanda te oiseau kokota na sima L23 pour agresser République démocratique Congo kotala rapport il y a ba expert ya ONU. En tout cas, ils ont prouvé que la communauté internationale finance Paul Kagame pour violer et tuer en RDC. Donc, tuer l'Union, va violer ce genre de Kanakata Congo. L'auteur, c'est la communauté internationale derrière le Rwanda, derrière le vote, parce que jamais inacceptable que Bobengi ici, pour agresser l'Ukraine. Mais vous pouvez tout l'Union, c'est single, mais vous pouvez Simbisi, la Manduki, la Mbongo et pas l'Ukraine. Mais quand le Rwanda agresse, confirmé dans l'expert à ONU, vous pouvez tout le Rwanda, donc nous déclarons verbalement. Ça prouve réellement qu'il y a une complicité de la communauté internationale derrière le Rwanda et côté la Makambo et déjà. Communauté internationale a ça déjà un projet pour balkaniser le Congo, pour exterminer les autochtones, pour remplacer par un peuple étranger. Nous avons plein de Sala. Il y a Joseph Kabila, la Katia Masoro, la M23, et le président côté Kaya Congo, l'article et c'est le mot qu'on a le gros bitumisé à la Kana S, mot qu'on a fait à la déclarer qu'à zone sinistrée, la côté zone sinistrée. Et nous avons et sengeli pe ba côté wana basali la bango statut particulier la bango donc sengeli kuna eko mboka donc balkanisation déjà mobimba basala na kati ba traité la bango ba accord la bango 2013 Kabila andima yango pe na andima kaka na kati ba accord wana ke sengeli mboka ya RDC kota na kati ya EAC écoute la carte et pe na sima mboka autant que kokoma balkaniser ba côté wana S kana ba accord 2013 wana et le but que esengeli basala la bango une force moko et que nous sécuriser bango. Donc c'était déjà dans le plan de la force régionale, c'était déjà dans les accords de 2013 que c'est une force là et cette force n'est pas venue pour délivrer la RDC mais essayer pour la Simbisa pour pesa Simbisi pour activer plan de balkanisation parce que là ils ont une force pour rendre côté là et qu'on a déjà Kagame ne pour déclarer banatala que et bien il y a pour la côté makambwana ya est mais ba côté na le problème et il croyait déjà à l'intervention ya EAC mais la tindi force régionale que à partir ya EAC solution sur que kozwama que on ba sala ka erreur ba bonto la ndamba mabele et ya la RDC exactement sur que koki pour ndamba mabele wana ezo na kati ya Rwanda na nzambe asungi mboka RDC que a dit que jamais hier aujourd'hui et à jamais aucun patriote ne tolérera que 1 centimètre à Moka et kende na bapaya et François Félix a terminé quand on est que jamais à continuer la consommer
na ba M23 lobi pe reteraki yango donc azongelaki susu maloba wana liboso na Ramaphosa président ya sud africain ke bino bozolinga nga nasala nayokana na ba M23 nayokana na M23 ndenge Kagame asili kodéclarer ke esengeli koyokana kosala dialogue mpe bamboka nyonso ya afrique ekomi kaka ono mpo na kini ezala esengeli RDC asola na ba M23 mais M23 aza un groupe terroriste oyo Rwanda azokosalela biso tosola na un groupe terroriste oyo eza supplétif ya Rwanda ekotikela kosalama jamais kotikela kosalama jamais ke biso tosolola na un groupe terroriste oyo Rwanda azosalela mpona koya koagresse Congo comment vous raisonnez en tout cas ekotikela kosalama te ça c'est revenir na biloko ba 2013 wana c'est ça esika oyo balingi bakoma nekuna mpona kobalkanize kodéclare réellement kotole koma mboka ekenda ngambu ya Rwanda ndenge basala bacontrat epai ya Laurent Désiré Kabila oko edeye akende kolongola Mobutu mais bozo kosalisa bacontrat keno apesi bino 300 km na mabele ya kota bakivu wana nord Kivu sud Kivu na baituri kuna bapesi bino 300 km tant que Kabila boyaki na ye que je ne peux pas trahir le Congo c'est ça et retournaki mpo aboma makele ye aza sikoyo eyo il n'a pas voulu la balkanisation et demande Mumba amoni keno manœuvre la communauté internationale eza mabe koleka baza na posa vraiment Congo ezala Congo indépendant économiquement pe politiquement peut-être balingi peut-être Congo ezala mpenza indépendant même dans la religion. Il voulait toujours que l'église catholique qui était à 7 ans, l'église l'État, ce que disait l'église catholique, c'est ça que l'État disait, va continuer à dire que l'église catholique travaillait pour le compte des colonialistes, pour tuer, pour maltraiter les gens. Et jusqu'aujourd'hui, leur méthode ne changera pas. Ils seront toujours derrière les gens qui veulent détruire le Congo, tuer le Congo. Derrière. Il y a beaucoup de choses. C'est cette raison, il y a une récapitulation. Il y a une na mikolo le kaki pa Congo mani bayeba ki penza te nde yango wana na kambozo le kalamboka Congo mais na ndenge ka Denis Kadima azo kobengisaka ba opposant Denis Kadima tout na yepe kobengisaka Joseph Kabila ekokaki mais pour ba discuter pour la makambo parce que asa la posa élection ezala inclusive kaka ndenge ba kolingela kango mais ya kokama papa Ferdinand kambe wazape cadre na kati ya PPD atombokeli Kadima toujours parce que Kadima ana makoki te ana capacité te ya kobengisa ancien président Joseph Kabila avec un langage sec il dit à Kadima qu'il n'avait pas qualité d'inviter les sénateurs à vie. Joseph Kabila ne doit pas répondre à cette invitation. Cela devait être adressé, cette invitation, à Réunion Chibanda, au lieu de Kabila. Dans la Makambouazoloba. Kabila a sangisi Batukuna. A sangisi Batukuna. Pour la colère, ça va manquer. D'ailleurs, je vais parler. Teboni nani na ngambo ya FCC. Nani na ngambo ya PPD. Wazo sangisa Batu. Waza na mot à dire. C'est Kabila. Et il y a azala makoki ya kobengisa Batu nyonso wana bazala ba vie contraire. Basolola. Laquelle raison yo Ferdinand Kambere le bakakeno Denis Kadima azala makoki ya kobengisa te en tant que institution indépendante et ça li sama ponami et ce côté la mutu nyonso et ce côté la balide nyonso o bazala posa ba kende ki président abengisi bango ba posa ba pesa ba candidature abengisi bango ba leader d'opinion abengisi bango ya ba opposant amoni pe que Kabila pe azape leader d'opinion moko la o bazoko kamba pe FCC et ça même à celui-ci Batukuna tout le monde c'est pas Ferdinand Kambere c'est le point que Réunion Chibanda Mutasangi Sagibat mais c'est le président ancien président honoraire Joseph Kabila Mutasangi Sagibat il y a Kadima en tant qu'institution indépendante et ça qui n'a makoki et ça n'a makoki à Kobeng ça Joseph Kabila pour la base sur la makambo ya élection allez bah point de vue là le PPD rappelle et insiste sur une commission électorale indépendante consensuelle. Donc, Bazoko insiste kaka biso, toza na posa kaka commission électorale wana, il faut consensus, donc dialogue, bon, to sanga na biso nyonso, to so na makambo nini. Na chaque eloko même na kata ndako er moko, toza na makanisi moko te. Sur 10 bana bota, to vani na ndako 4 bana bakozala avis contraire, 6 bana bakozala avis mususu. Donc jamais on a clairement consensus c'est quoi? C'est la majorité. Consensus c'est ça que mutu nyonso kaka ndeko za 10 millions 10 bondima. Et quand tu as la matière, il y aura toujours différence d'idées et d'opinions.
le ministre de la Guadeloupe, même l'élection, jamais que 100% va voter président. On voit la carte que le président va voter à 85%, 15% va voter comme Abé. Donc, au besoin de bloquer au consensus. Consensus, c'est quoi? Vous avez étudié la majorité, dans chaque chose, c'est la majorité. Même temps, déjà 10, quand 6 va voter oui, 4 va voter non. Directement, on se rallie devant la majorité. Consensus, c'est en loin. Le consensus est jamais la carte en Moka Congo. Beaucoup de gens qui c'est 10, oui, jamais. Nous battons la majorité, bah nous binons. Et tant que ça va venir pour la série, et c'est que l'Assemblée nationale, la majorité va voter qui va voter qui a la majorité. Puis le consensus est le milieu de besoin de cas. Ça c'est bon, il y a dit que beaucoup de l'habilité, besoin de caca, bah moi il y a ce single pour là, de baby sakaka, afin que tout qu'il y ait un dialogue. Tu comprends les bureaux déjà. Ah, bazo lingakaka, bureau à cour constitutionnel et la impartialité échangée. Donc bazo lingala. Alors au cours d'un entretien avec Bernard Quentin, le directeur adjoint à Afrique de l'Union européenne, représentant de l'Union européenne à 4 Afrique, FCC réitère sa position de ne pas participer aux élections. Donc il y a bino la musique, tu vas le Etienne place à la bongo. Même à Cameroun, c'est le corps de l'unité. Etienne est à le bec à la vote assez désengagé. À tout cas, on va se battre à Cameroun. Le bino, la cocotte, le bino, de cocotte. Le FCC réitère sa position de ne pas participer aux élections sans que ces préalables démocratiques ne soient pris en compte. 1. Recomposition de la Cour constitutionnelle, recomposition du bureau de CENI. Donc, CENI est à la consensuelle inclusive, et c'est une loi électorale est à la réviser, audit et fichier électoral est à la et pas il y a ramené la libane. Donc même par exemple besoin de baser incompétent. RDC donc besoin de total baser docteur, bango beaucoup baser déclarer que sont des incompétents, mais qui docteur la bino vous n'avez pas qualité, il y a quand même pas ça la audit électoral. Même au baser en Afrique. Donc que baser ba incompétent, balinka ka bandele. On a des réclamations dans l'opposition, parce que ils veulent à tout prix déranger, parce que si on est la bureau, la Cour constitutionnelle, le Parlement, et à pouvoir mais qu'on a pas que conditions ne supposent aller délai. Ce que nous connaissons, c'est le deuxième projet, que tu as la bureau, tu as la constitution bureau et la Cour constitutionnelle, tu as la période électorale, tu as révisé, tu as audit Salama. Il après, l'élection ça va révéler. Vous savez déjà que la côté de la revendication est exactement le bâtiment que basé le Nakaka et débat tout le dialogue gouvernement de l'Union nationale. Mais le président Félix Tshisekedi Azana sont sous. Ok. Les présumés auteurs des enlèvements comparaissent déjà devant le TGI Gombe, tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Bandaki d'abord pour identifier bango bakombo na bango bisika bavandaka sima nango ba greffe bazwaki bango association de malfaiteurs, enlèvement de personnes, assassinat, vol, violence de Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur a bandé ko assister pe na ba audience wana bakanaki 27 criminels na Tour de Bosso, 4 policiers, 6 filles na Katikuna. Dans la tête à la basi, mais bilo kwa les gens la panique, c'est-à-dire que même lobby au kaka dans bazo sambi sabatuana kuna lobby kaka mutu kamoko eza lokola 207 ya mulai et puis penza ba kombo dangote za 207 ya za kamulai kota ka batu koleka na 207 ba déjà qui vraiment ko kama ba vitre mais zone isa la ngoli banda ba vitre wana za clair ba zo ba tuba ke tika ba ngona kingasel kaka mukolelo ba sambi sabatu kuna bango basali opération na bango bazala ba drogue na bango biloko badrogaka ale badrogue bango tango badrogue bango sikoyo batambusi bango bamoni keno mpona koleka bango ti koleka maluku bamoni keno tokokoka te na ndenge bavitre eza claire bake kodrogue bango balongo bakiti nyonso nde balalisi bango oyoke kame eza vide balalisi bango nde babandi kotambola mais eloko ederangeaki ebikisaki bango kote ya begatef na masina embouteillage baba comme l'embouteillage wana siko mibale conscience ebandi kozonga batala balabisi bango na mutuka eboloko awa toza mpenza place ya bien te na mabulembo na bango wana bamei koseleve babandi koganga baleve biso wana bazobetela bavitre me
bato batika baikoza mutuka wana batala bato balemba na kati kanga bango piku comme transport kaka donc vraiment ça passe tant qu'on a besoin juger besoin kanga bango opération et ça continue kaka la population congolaise à Monique il faut bato wana bazo ko commanditer ko lukana bato wana bazo commanditer bakanga na bango bakenga de flux parce que kozwa bana wana bako recruter bana mususu bango bazo ko lobile kwana alors le moment que les magistrats yende mutazo ko pesa ka bango liberté bakangi bazo ko libérer bango staff wana clique wana ba magistrat bazala kati ne balongolaki magistrat alors bato oyo bato à cage pour avoir accordé la liberté provisoire à un kidnappeur récidiviste, l'auditeur de garnison de Kinshasa Gombe et un magistrat, un de ces magistrats, par l'auditeur général des forces armées de la RDC. Akage a félicité Papa Wana, auditeur général des forces armées, on a décidé à Sili Kozwa. En tout cas, eza malamu eza penza malamu bamoni moko ya mutamasina pe azalaki na kata click wana balo mutoto yebi mikolo kutasomi bituka en tout cas bakipe bango fo tupesa bango tumbo osoka zongeli biso awa en tout cas toko sans charger na yebi biso moko awa nde batamasina balobaki ndenge wana tokora biso na suka penza ya makambo na biso ya mokololelo nde mokonzi wana ya HJ ye bazo ko dénoncer ye nde apesi communiquer que oyo sa ko dénoncer ye en tout cas ba ko porter en justice avec le kopesa ba preuve mais ba ye bami exact clic celui qui se gratte à d'égal et zo le canal na réseaux sociaux na ilongi ya chef wana et zo le cas na réseaux sociaux ate ko na réseaux sociaux ba email zo le cas na réseaux sociaux na ye alobi que oyo akozwa azo dénoncer que ya za la base wana ba ko kangaye nde makambo ezoleka kata mboka en tout cas j'interpelle bakambi eza réseau monene c'est d'abord pas koganda bahomme politique mpe baindie nyonso baza nsima biloko wana bango nde bandakala toyebaka basombaka bare ya bato ekomi sikoyo makambo ya kongo ekomi vraiment kokanga balaboratoire wana oyo toyebaki eza kote ipak wana laboratoire moko bande eza kuna oyo ezoleka na bareseau sociaux bakanga yango parce que biloko wana nde ezosala mabe ekomi bato ebele bakomi kosomba bare ekomi baclike ebele okanga nano ba auteur nde kosila ana pesi numéro mpona bandeko balingi vraiment ko salisa baforage mpe kotinda mwa lisungi aide financier mpa ya mwana manyanga to matériel mpona kosunga ngai na kati ya députation nationale oyo nazokota parlementaire de bwana mbongo te me lisungi na bino bakovotera na nko numéro téléphone eza plus 243 89 92 51 866. Avec Dieu nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine. Il n'avait pas qualité, il y a quand même ça l'audit électoral. Même au Mazota en Afrique, le monde qui est basé incompétent, Balinka, Kabamindele. On a des réclamations de l'opposition, parce que ils veulent à tout prix déranger, parce que si on est tous la bureau, tous la cour constitutionnelle, tous les parlement. Et à kovanda pour mais qu'on a pas le que condition nous suppose aller délai ce que nous connaissons deuxième projet que tous les bureaux tous les la constitution bureau et à cour constitutionnelle tous les la période électorale tous les bisango audit pour salama nous connaissons one après élection ça va donner délai vous savez déjà que la côté la cas de revendication là exactement bâtiment ko bazoli na kaka et ba to que le dialogue gouvernement national mais président Félix Tshisekedi azana son sous. Ok. Les présumés auteurs des enlèvements comparaissent déjà devant le TGI Gombe, tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Bandaki d'abord pour identifier bango, bakombo na bango, bisika bavandaka, simanango, la greffe, bazwaki bango, association de malfaiteurs, enlèvement de personnes, assassinat, vol, violence, de Peter Kazadi. Ministre ya intérieur a bandé ko assister pe na ba audience wana bakalaki 27 criminels na tour de Bosso 4 policiers 6 filles na kati kuna tala kaka na bana basi na biloko les ça la penza panique de dire que même lobby oyo kaka tant bazo sambisa batu wana kuna lobby kaka mutu kamoko eza lokola 207 ya mulai
et puis penza ba kombo dango te za 207 mais wana ezaka mulaye kotaka bato koleka na 207 ba ezaki vraiment kokanga bana ba vitre mais ezobebisa nango libanda ba vitre wana eza clair bazobi atu baketika bango na kingasani kaka mokolo lobi baosambwisa bato kuna bango basali opération na bango baza na badrogue na bango biloko badrogaka ale badroge bango ntango badroge bango sikoyo batambusi bango bamoni keno mpona koleka bango ti koleka maluku bamoni keno tokokoka te na ndenge bavitre eza clair bake kodroge bango balongo bakiti nyonso nde balalisi bango oyoke kame eza vide balalisi bango nde babandi kotambola mais eloko ederangeaki ebikisaki bango kote ya begatef na masina embouteillage ntango bakomi na embouteillage wana sikoyo mibale conscience ebandi kozonga batala boye balalisi bango na mutuka baboleka awa toza mpenza place ya bien te na mwa bolembo na bango wana bamei koseleve babandi koganga baleve biso wana bazobetela bavitre me bato batieka bayi kozwa mutuka wana batala bato balemba na kati kanga bango piku kama transport kaka donc vraiment eza passe ntango kuna bazojuge bazokanga bango baopération ezokontinue kaka bango bapopulation congolaise amoni keno il faut bato wana bao bazokokomandite koluka nano bato wana bazokomandite bakanga nano bango bakende na bafui parce que kozwa bana wana bakorecrute bana mosusu bango bazokoloba biloko wana alors balongolaki déjà magistrat ye nde moto azokopesaka bango liberté bakangi ye bazokolibere bango staff wana clique wana bamagistrat baza na kati nde balongolaki magistrat alors bato oyo bato à cage pour avoir accordé la liberté provisoire à un kidnappeur récidiviste l'auditeur de garnison de Kinshasa Gombe et un magistrat un de ces magistrats balongoli bango par l'auditeur général des forces armées de la RDC. Akage a félicité Papa Wana, auditeur général des forces armées, on a décidé à Sili Kozua. En tout cas, eza malamu, eza penza malamu, bamoni moko ya mutamasina pe azalaki na kata click wana bango. Oh, mtoto yebi mikolo kutasomi bituka. En tout cas, bakipe bango fort tupesa bango tumbo. Osoka zongeli biso awa. En tout cas, toko sans charger na yebiso moko awa. Nde batamasina balobaki ndenge wana tokora biso na suka penza ya makambo na biso ya mokolo lelo nde mokonzi wana ya HJ ye bazokodénonce ye nde apesi communiqué ke oyo nyonso akodénonce ye en tout cas bakoporte en justice akende kopesa bapreuve mais bayebani eza clique celui qui se gratte à d'égal ezoleka nango na réseaux sociaux na elongi ya chef wana ezoleka na réseaux sociaux akende koluka na réseaux sociaux barime ezoleka na réseaux sociaux na ye alobi ke oyo akozwa azodénonce ke ye aza la base wana bakokanga ye nde makambo ezoleka na kati ya mboka en tout cas j'interpelle bakambi eza réseau monene c'est d'abord pas koganga bahomme politique mpe baindien nyonso baza nsima biloko wana bango nde bandakala toyebaka basombaka bare ya bato ekomi sikoyo makambo ya kongo ekomi vraiment kokanga balaboratoire wana oyo toyebaki eza kote ipak wana laboratoire moko bande eza kuna oyo ezoleka na bareseau sociaux bakanga yango parce que biloko wana nde ezosala mabe ekomi bato ebele bakomi kosomba bare ekomi baclike ebele bokanga nano baauteur nde kosila ana apesi numero mpona bandeko balingi vraiment kosalisa baforage mpe kotinda mwa lisungi aide financier mpa ya mwana manyanga to matériel mpona kosunga ngai na kati ya députation nationale oyo nazokota parlementaire de bwana mbongo te me lisungi na bino bakovotera na nko numéro téléphone eza plus 243 89 92 51 866 avec Dieu nous ferons des extraits. Au revoir et à la prochaine.